ekoye biso talanga, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour te likamwana et survivre. Ce qui likamwana bane ko peso mbongo lobi de lope ko peso mbongo. Ce qui likamwana lobe zaki bénédiction pour no beme nzambe na taka papa abandela yango e banda ko peso mbongo lolenge ezalaki. Beme ko désespéré te na ba conditions aux autres traverser. Beme makamusto kuta na ngoza par rapport à bitumba tozanango. Bekole musuto le kangoza par rapport à bekole to ba mabota to bota minango. Bekole musuto le kangoza par rapport à betoile na ndenge mokila molile travailler yango. Beme sokoza na kata libota o basi ba travailler betoile. Balobi ke bino boko tendre objectif T. Beme obano kuta na kana ba bitumba tongo midi poko ka po tendre objectif T. Mais muto aza na kata ilobanza, mais muto ayoka kanza, muto akota na kata profondeur. Yozo talanga soko sambela ka solo, il y a encore de l'espoir. Nzambe a restauraka, Nzambe a ressuscitaka. Eloko ekufa à cause de vie à sanctification. Nzambe a tombola ka mutu, Nzambe a fungola ka mutu à cause ya crainte de Dieu. Nzambe a longisa ka mutu eloko ezaka espoir te et comme espoir à cause de communion na ona Nzambe. Bien mais pote olonga, pote ofungwama. Oloba lokola nga mama dodo nazo baki il y a encore de l'espoir. Ezo senga obongisa communion na Nzambe. Ezo senga yo obongisa na Nzambe. Na kata motema na ezala polele. Oza na ba charge te, o pardonner batu. Oza na se olongola syndrome de langue de la langue pardon. Okomona mutu mususu azama loba mabe alobaka mabe soka lobi malobani e blessa ka bato soka lobi bato akatela baninga ka ba réponse ya lobaka malamu te ya mona ndenga loba bongo ezala ka malamu bien mais muta bongo akoki jamais koloba il y a encore de l'espoir bébé bato bakoki koloba il y a encore de l'espoir o bazana communion ensemble Ezekiel alobi Yesu yondo yebi pote mikuwa wana c'est quoi Yesu yebi salobi sakola bien na vie ya mutu pote malobaneza un impact malobaneza la kilo malobaneza la puissant et senga za communion ensemble na vie ya mutu pote mutu abanda koloba makamu na kantenebe ba yoka pe batosa faza communion ensemble ata mwana kobanga nzambe aza mutu alingi nzambe mi bana nzambe bele balingi nzambe mutema na bango ilingi nzambe te Aimba rabanje mwanzambi asambela ka makasi metango ekoma na vie ya sanctification akoka ngote beme mutabongo maloboto oloba ana après midi le ezapo na yete beme ezapo na batu o bazo to sanzambe eza batu o bazo bongisa bomoko na bango na nzambe bien aimé il y a encore l'espoir ceux qui baboto la que libal ceux qui baboto la que musala musako balobi nazaka na musala na nga na mboko yo musala na nge bande ko futa nga mbongo ebele musala na nge bande ko futa nga e bande ko lesa nga pe ko fungola nga makamba mne lelo bata mokili bakotela nga mutema mabe babebisela musala na ngai lelo musala nge simba kate bien aimé bato babundisa musano baka bato lokola nga nayo likona ngo babanga nzambe te likona ngo bapesa dimite likona ngo batambola na vie sanctification te mais yo oza différent na bango opesa dim otambola na vie sanctification pe otambola na ba principe ensemble bien mais quel que soit makambo bango bakoluka pona yo ngana eko ebiso il y a encore de l'espoir nzambe ako restaurer bo moino nzambe ako futa yo nzambe ako zongisela yo biloko na nyonso bien mais biso to yaka liboso tata na ba droit na biso na po nzambe asela biso to yaka na lolenge ya makasi po yebi ke to banga kanzambe bien mais soko banga kanzambe te za passeport to mona mungongo liboso tata bien mais pour réclamer ba droit na yo lokola Ezekiel alobi Yesu ayebisa bi sakola Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso
biso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, shalom, Pepe Dédé, shalom na bana nzambe nyonso, shalom na bandimi nyonso HP Media, nzambo la musibiso shalom na toyi kopesa bino mbote na kombo na Yesu Masia, togumbi mituna na biso, papa topesi yo merci, to pamboli yo, to tiki moment oyo, tango yo loba kopesa ka biso makasi, tango loba kopesa ka biso force, opesa ka biso espoir, to tiki yo tokopima na tongo poko lelo na kombo na Yesu Masia. Amen. Les lots na thème kitoko c'est encore possible yozo talanga et tamso ningo désespéré par rapport à conditions zanango par rapport à makambo zanango par rapport à beta poso traverser par rapport à kombo zanango au ningo désespéré mais na eko akoyebisa yo que c'est encore possible nakata likambo lobe simba kite melelo eko simba nakata bitumba moko bolonga kite menzambe wala musingano na tonga lelo aza makasa kolamsa susu lelo po te to longa to témoigner que azan zambe to tangi nakata Ézéchiel 37 na verset 3 na 3 na 4 na tangi na kombo na Yesu. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils vivre? Il répondit, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ces ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, ces eaux, voici, je viens faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Bien-aimé, natangi verset oyo mikuwa oyo esi ekufaki mikuwa oyo espoir ezalaki susu te mikuwa oyo ezalaki susu na espoir te mais Bible elobi na biso ke tango Ézéchiel akutani na papa alobi na ye abi est-ce que mikuwa oyo ekoki kobika Ézéchiel Yesu ayebisi abiki il y a encore de l'espoir. Beme na situation ni oza nango na après-midi lelo oyo oza nango ezotungisa motema na yo ozomona ke kosimba tenga na yo kobisoka il y a encore de l'espoir. Beme bato ebele bakoki ko désespérer par rapport à betape bazo traverser par rapport à makambo bakuta nango baondi mateke nzamba ko salela bene soki lobo eshua ki beme za kata école nzambe nzamba permettre mutu mususu aleka na kata école moko boye bazolonga ye me na suka ya longi yo zotala ngai soko za na situation moko zaki nango lokola ozaki na musala moko boye bebaki ozaki na compagnie bebaki obande ko sala musala moko bande ko kotelo bambongo melelo zo simba te ozaki na kata likamoko boye songolo obande ko bundo bande ko bika nango melelo zo simba te na ko yebiso que il y a encore de l'espoir ko désespérer te na kata likambo ko désespérer te na makambo zo vivre ko désespérer te na école zo traverser nzamba ebi école zo lekisa yo beme tala mwana mwa mutu oyo Ézéchiel miku ese kufaki ese bebaki basi bakundaki likambo nini oyo zo talanga lelo esi bakundaki dossier nini oyo zo talanga na minute o ese kufaki batu baseki batu babeti maboko balobi asuki batu balobi akotala est-ce que ozasu mbongo ondenga zwaka est-ce que ozasu likamwa ndenga zwaka est-ce que yé abane ko beta tolo sot na likamoko songolo beme batu bakoki koloba mengana eko yebiso zo talanga il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour te likamwana et survivre. Ce qui likamwana bane ko peso mbongo lobi de lope ko peso mbongo. Ce qui likamwana lobe za ki bénédiction pour no be nzambe na taka papa abandela yango e banda ko peso mbongo lolenge ezalaki. Beme ko désespérer te na ba condition aux autres traverser. Beme makamusto kuta na ngoza par rapport à bitumba toza nango. Be kol musuto le kangoza par rapport à be kol to ba mabota to bota minango. Be kol musuto le kangoza par rapport à be toile na ndenge mokila mo le travailler yango. Beme soko za na kata libota o basi ba travailler be toile. Balobi ke bino
boko tendre objectif te bien mais obando kutana kana babitumba tongo midi poko ka po tendre objectif te mais muto azana kata iloba nzambe muto ayoka kanzambe muto akotana kata profondeur yozo talanga soko sambela ka solo il y a encore de l'espoir nzambe a restauraka nzambe a ressuscitaka eloko ekufa à cause de vie à sanctification nzambe atombolaka mutu nzambe afungolaka mutu à cause ya crainte de Dieu nzambe alongisaka mutu eloko ezaka espoir te ekoma espoir à cause de communion na ona nzambe bien mais pote olonga pote ofungwama oloba lokola nga mama dodo nazo baki il y a encore de l'espoir ezo senga obongisa communion na nzambe ezo senga yo obongisa na nzambe na kata motema na ezala polele ozana ba charge te o pardonner batu ozana se olongola syndrome de langue de la langue pardon okomona mutu mususu azama aloba mabe alobaka mabe soka lobi malobani eblesaka bato soka lobi bato akatela baninga ka ba réponse ya lobaka malamu te ya mona ndenga loba bongo ezalaka malamu bien mais muta bongo akoki jamais koloba il y a encore de l'espoir bien mais bato bakoki koloba il y a encore de l'espoir o bazana communion ensemble Ezekiel alobi Yesu yondo yebi pote mikuwa wana c'est quoi Yesu yebi sa lobi sakola bien aimé na vie ya mutu pote malobaneza un impact malobaneza la kilo malobaneza la puissant et senga za communion ensemble na vie ya mutu pote mutu abanda koloba makamu na kantenebe ba yoka pe batosa faza communion ensemble ata mwana kobanga nzambe aza mutu alingi nzambe mi bana nzambe bele balingi nzambe mutema na bango ilingi nzambe te ayimba banze mwanzambe asambela ka makasi metango ekoma na vie ya sanctification akoka ngote beme mutabongo maloboto oloba ana après midi le ezapo na yete beme ezapo na batu o bazo to sanzambe eza batu o bazo bongisa bomoko na bango na nzambe bien aimé il y a encore l'espoir ceux qui baboto la que libal ceux qui baboto la que musala musako balobi nazaka na musala na nga na mboko yo musala na nge bande ko futa nga mbongo ebele musala na nge bande ko futa nga e bande ko lesa nga pe ko fungola nga makamba mnemelelo bata mokili bakotela nga mutema mabe babebisela nga musala na ngai lelo musala na ngai simbaka te bien aimé bato babundisa musano baka bato lokola nga nayo likolo nango babanga nzambe te likolo nango bapesa adimi te likolo nango batambola na vie ya sanctification te mais yo oza différent na bango opesa adimi otambola na vie ya sanctification pe otambola na ba principe nzambe bien mais quel que soit makambo bango bakoluka pona yo ngana eko yebiso il y a encore de l'espoir nzambe ako restaurer bo moino nzambe ako futa yo nzambe ako zongisela yo biloko na nyonso bien mais biso to yaka liboso tata na ba droit na biso na po nzambe asela biso to yaka na lolenge ya makasi po to yebi ke to banga kanzambe bien mais soko banga kanzambe te za passeport mo na ngongo liboso tata bien mais pour réclamer ba droit na yo lokola Ezekiel alobi Yesu ayebisa bi sakola parce que amonaki ke Ezekiel abanga kaye azaki na communion na ye azalaki na facilité na ye akomisa pe muninga na ye bien mais yo pozo talanga likambo ezo salo passe o yozo mona ke se kufa po ezonga bien mais sakola kana pokwa lelo sakola na kata dossier na yo loba dossier oyo epambwama libala nanga ekufa te bana nanga nde baza nazolo bakobanda lelo nzelo pite na boyi libala nanga bitumba tongo midi poka lelo na boyi kimi ekota na ndako nanga musala nanga oyo ekufa nazo sakola kobanda lelo eblamuka esekwa ebanda kotambola nazonga na ba dossier nanga soki na place na ba banque ba mandeko ya mbanga baza kopesa ngambo facilement kobanda lelo nazo renouveler bien mais au commencement était la parole oyo zo sakola ngoni nzamba kokisa okomona bana nzambe binga za na ba problème akomaka biso zala na biso ka boy biso za ndenga famille na biso bien aimé yo za ndenga famille te oza mwana nzambe obotami na famille wana nzamba permettre na bitumba lolenge ya famille wana potango nzamba kolongso famille ba ebaki ya un Dieu yo zo talanga okolonga il y a encore de l'espoir persévérer bien aimé tambo na kobanga nzambe tosa maloba o nzamba loba kono bien mais nzamba pesa ba promesse ebele nzamba loba no makambo ebele mais soki motema na yo ezabo moko te na nzambe ekozala possible te mais soki bo moko motema no ezabo moko na nzambe bien aimé ekozala encore possible miskuwa o ezwa ki vi soko tangi l'histoire Ezekiel bien aimé babi mikuwa na ezwa ki bomoy yo pozo talanga dossier on ekozwa bomoy yo pozo talanga situation ekozwa bomoy yo pozo talanga bana no bakozwa bomoy quelque soit makambo zo traverser bien mais ko banga te
bata mokili bako sala réunion balobe ko simba te menga na yeko biso ki y a encore de l'espoir bata mokili bako kana ba bibino bokoma ka niveau te bien-aimé ezana ba vie ya batu bazaka na étape par étape ezana batu mususu batia limite akokoma na $100,000 te ezana mutu mususu batia limite akokoma $200,000 te ezana mutu mususu akokoma pe limite à $300 pesa problème pour naïe mais ce qu'on a la carte à prière il y a encore de l'espoir nzamba ko atteindre objectif yango mona kana bo moino étape ya makaso linga ko koma et comme kana ba bitumba ebele parce que satan a limité ko atteindre objectif wana ako créer le ba bitumba lolenge nyoso po yo koma te mais ce qu'on a la carte à lo sambo bien mais il y a encore de l'espoir au koma lo balanga peso zalo ba ekokoma okokoma na kata makambo na bien mais parce que nzamba za makasi nzambe na biso atila biso limite ne sika mokote bisika no so lobi to ça la prospérer à tous égards tu sais que nyoso to ko lukana mabele o bien mais ko simba yo pozo talanga nyoso zo lukana mabele o ko simba mutu moko alembisa ote il y a encore de l'espoir et loko ekufa na ko sekwa makambo ekanga makana efungwama makambo bande ko mona te ko kokisama biloko ba mande ko bengo kala ba benga kosta koza bitumba bien mais ekosila. Il y a encore de l'espoir. De me persévérer dans ta prière. Nzambo to sambela zana bomo. Nzambo ko kisama kamona parce que ce qui nzamba sele même bato tour na biso bondi mateke to sana nzambe. Na te aka na église na lobi. Jean azana lisolo na ye ndenge pe to tengi so Ezekiel passe na lisolo na ye yo pozo tala ngo zana lisolo na obinemi yo po faut pesa témoignage na yo na sima livre apocalypse yo po beta lisolo na yo bato ba yebe échec no bato ba yeba problème no bato ba yeba humiliation na yo bato ba yeba bitumbo zana ngo benemi eza ba man nécessaire il faut ba yo kango pota nzamba ko salelo ba yeba ki zana nzamba solo pota nzamba ko bunde be ba yeba ki nzambe no aza makasi bien me ume na sa ko luka nzambe tambo na ko banga nzambe bien me na mokilelo ko moka malongeza lisuste tokomi komona basine sur apocalypse le baki tokomi komona yango bien mais racheter le temps quand les jours sont mauvais ezate nzambe il y a encore de l'espoir biso to sa ba Elia nzambe nzamba pona biso poto sa ba témoignage ma casta ba entourage biso to teka biso to vanda na mabota na biso na makambo ba famille ba sala biso ba mona ndenge nzamba bunde biso po ba yeba ki to na nzamba solo yo pozo talanga nzamba bundelo ko désespérité pesa nzambe confiance akosa yo bola nzambe a pambola biso voilà mon nzamba tia ki biso en cœur sur les c'est encore possible bien mais c'est encore possible na dossier wana c'est encore possible na kata situation c'est encore possible na makambo zo kutalango c'est encore possible na makambo mona ite bien mais ya lobeza lobi ya lelo peza ya lelo ya lelo nzamba lobi na ngana c'est encore possible lobi soko zo kitizake école nzambe nzamba zo lingamba lo longa pala kisa munene alors umena sa ko lukaye o côté monene nzambe nzambe a pambola biso voilà mo limera mo sakoleza wana soko simba mina Mateo bengi to kostenu na kata prière na yebike nzamba za na biso elongo nzamba pambola biso papa to pambolio to pesio merci to tombolio ozota mwana biso tongo midi pokwa ngolu ne justifier biso tikate maloba oyo e na vie ya moko na moko bande ko désespérer waza ko ndimate ke yo salaka salela ye po loba c'est encore possible bundela ye po témoigner ko nzambe na kombo na Yesu Masia amen bye.